peuple de Dieu, bana ya Nzambi ngonga yango yufo mwana na mwana bendana pe programme itubusana yango te à cause de la foi 9e édition n'esplanade ya palais du peuple mutu azanga te ngamoko ne kuzwa bana ya matadi bozo omoni sika nazali nazana pont martial na yo kongula bana matadi bana ya boma bana ya mwanda naza kuyibisa bino rendez-vous à ne pas manquer elongo na mosali ya Nzambe évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi biso nyonso tokutana le 20 na le 21 juillet na esplanade ya palais du peuple na kanisa biso nyonso tuyibi na kati ya palais du peuple bayaka kuzwa mukano ya mpuka isika bakwesaka bamibeko et cette fois-ci biso pe toyeli kati la demo mibeko tukati la demo mibeko l'esplanade ya palais du peuple mutu azanga te 14h jusqu'à el tukusikusa biso nyonso tukutana soyez bénis Nzambe apambola bino Jésus de Nazareth azala na bino allez